mibali ebele basolashuna ba mama bokilote na papa bokilote parce que mwana na bango banda koma na poto akoma plus qu'autoritaire à baboti na ye. Ba pasteur na ba bokilonde bazoboma libala, mais c'est que moi aussi je peux ajouter et que la routine, l'infidélité, les mensonges, les manques de respect aussi et bomaka mabala. Oyebi libala kuna na kati ya mibeko ya mboka balobi ezali bongo consentement ya mwasi na mobali. Na kati ya Biblia bapona ba Kristo balobi kuna mariage ebandaki Adam na Eve. Donc mariage ezali eloko oyo ezali kosangisa banzoto mibale ya mwasi na mobali. Yango nde tangu basangani bayokani bango mibale. E na moma wana bakomi ndako moko, bakomi esika moko, yango nde babengaka yango pe libala. Ezali bongo. Papa Bobi, nazolinga na yeba na kati ya libala. Nani azalaka na responsabilité makasi? Eza mwasi to eza mobali, nani azalaka na responsabilité ya ko garder libala ya ko zala le quoi base ensemble en fait. Mais Biblia na ba Kristu balimboli yango na boike balobi bongo mobali azali bongo mokonzi ya ndako. Mokonzi yende bongo ageraka o ezali mboka na ye. Mboka na kati ndenge tozali kolobela libala mboka wana ezali foyer. Donc boye mobali azali bongo mokonzi. Yende mutu esengeli asiba bongo libala. Mais na kozongisa mwa maloba moke kobakisa mabala na lolenge tambolaka. Tozana mabala ya poto na mabala ya Kongo. Motuna eyano nga na zongiseli yo ezali mingi mingi ya mboka na biso ezali bongo. Bonga mpona wana ndolobela mabala en général parce que awa tofandi mpona ko aider ba oyo bazolinga bakota awa na Afrique soit na Congo na Paris partout dans le monde entier bisika nyonso bakolanda lisola komona beti mo une télévision donc mutu nyonso azolinga akota donc tolobela libala en général. OK. Ndenge notai kolimbola ezali bongo mais boyebi même awa na poto mobali azali mokonzi. Mais pona mobali azala mokonzi, il faut azala na mwasi oyo azali bongo koyeba wana azali mokonzi na ngai tango alobi esengeli na tosa. Yango nde esalaka vrai sens à libala. Yango nde lakisaka na ndako wana bazali vraiment na libala ya solo. Papa Bobi olobi mobali azali mokonzi ya aza chef de la famille. Responsabilité ya mobali ezali nini na kati ya ndako? Responsabilité ya mobali ezali ndenge notai kolimbola libala bongo foyer wana ezali neti mboka na ye. Mobali bongo akozwa éducation ya bana na ye. Mobali bongo akolemba te bongo kote ya mwasi na ye. Mobali bongo akozwa ba responsabilité ya ndako na ye. Responsabilité wana nakoki koloba ngo pe na bomoko. Ezali nini? Kopesa mbongo ya bilei, ezali bongo kofuta ndako, ezali bongo kozwa soin ya bana na yo. Kozwa soin wana nalingi koloba te ya kosukola bana ya bilei tango mbala uti koluka bongo etambolaka bongo. Wana pona batu oyo bazali na Congo. Mais omoni awa na poto awa basi pe bakoma na lolenge na bango ya kokanisa. Parce que boyebi na poto oyo balobaka tango bato mibale balengani balobaka tozali wana na pasi na bisengo. Ndenge moko pe awa na poto mwasi esengeli ayeba awa na poto bisengo soko bolingi kozwa yango mwasi na mobali esengeli bosala. Mais mwasi a reconnaître que wana azali mokonzi na ngai ezali bon.
tant que reconnaître Kazali mokozi oza koloba par rapport à soumission. Exactement. Est-ce que vous pouvez limbola la soumission ou est-ce que façon ni moi si ako se soumettre à l'émotion mobile naï wana ezali emotuna moko banda na kota na mboka poto mbala liboso moto atuna ngai yango soumission ezali bongo eloko moko kaka ya obéissance mais mwasi oyo azali obéissante yango nde ebendaka elema wana babengi soumission. Une femme akozala soumise na babiloko mingi mais aza obéissante te azali mwasi azangi botosi mais rotinda ye mama na bana lambelanga fufu eza soumission mais tango sikoyo obéir wana nde okomi kosala posa mote soko mwasi azali vraiment soumise libala wana kosentir libala oyo ezali malamu parce que mwasi akobanga mobali na ye mwasi akolanda bainstruction mobali na ye soko pe okei na spiritualité okomona mwasi na mobali du fait mwasi aka kotosa mobali okomona bilongi na bango ekokani mais okomona na mabala lelo banda bobalani 20 ans de mariage mwasi na mobali bilongi ekokanaka te elakisi na ndako wana soumission ezali te na kati wana mikonzi bazali mibale ezali bongo. Na ndioki olobeli awa différence ya libala ya poto na libala ya Congo ezali différent. Est-ce que vous pouvez expliquer pour comprendre? Libala ya poto, libala ya Congo basi wana oyebi tango tokenda kobala bongo topesaka badot na biso e basi wana bayebaka lelo soko baboyi ngai na tuli parce que on dépendre na mobali na yo quelque chose ba moyen na yo oyebi famille na yo ezali na mboka wana République démocratique du Congo moindre erreur tokoki kosala pe ba réunion ba oncle ba nani tout ça mais libala poto basi soko bakomi na poto ba changer bongo mentalité pour nani akomi komona yepe akomi koya na kwanga yepe akomi koya bongo na lipa mobali na ngape ayaka na lipa basi babosanaka babosani keno mariage na kati mutu azali mokonzi ezali bongo mobali mwasi wana awa na poto akotuka mobali na ye mwasi awa na poto awa bana poto mwasi akoma kozwa ba décision koleka mobali mwasi awa na poto awa na mboka mariage na loba mariage boye pa koma kosala akozwa bongo mokumba wana balobi mobali esengeli boye azali mokonzi ya ndako esengeli aliesa libota wana ye mbongo na ye ekomi ya bandeko na ye balobi libala ezali nano likambo bato mibale koluka mbongo to pe kosala foyer na bino makasi kosala foyer na bino ezala vraiment uni ezali kaka mbongo na yo mwasi ava kosalela yango yebisa mobali na yo non ko informer ye mais ko proposer ye soki alobi iyo otosi soki alobi te otiki yango wana ezali vraiment ba différence mike ona koki bongo koloba entre libala Congo na libala ya poto. Papa na eko pesi responsabilité ya mobali na ndako ezali kolesa koza responsabilité ya bana ya mwasi na ye koza contrôle ndako na ye mobimba. Est-ce que vous pesa biso pe ba responsabilité ya mwasi na kati ndako? Mwasi aza responsable ya nini na kati ndako? Mwasi bongo responsabilité na ye na kati ya foyer na République démocratique du Congo to pe na Afrique naza kokabola yango parce que basi ya Congo bazalaka respect basi ya poto ndambu bazalaka respect ndambu babungaka yango nde nazali kokabola molo ndenge wana responsabilité ya mwasi na Afrique
ezali kotikala na ndako kobongisa ndako kobongisa bana bakende kelasi e yango ndo omonaka bongo soko moto abali na République démocratique du Congo to mpe na Afrique batindaka vraiment basi na mosala te parce que basi oyo bakendaka mosala respect esilaka bango parce que aza komona boyala koya na 10 francs nga mpe naza koya na 20 francs toza kosangisa toza kosakanisa on dirait pouvoir ya mobali yo mpo komi nango me na mboka ya poto bolimbisanga na seki mwa moke basi ya poto bakoma komona baresponsabilité esengeli bakabola 50-50 soko mobali alie ayebisi sukola basani nga mpe nautaki mosala mobali asimba yo oyebi te nalembi e boyebi basi nyonso ya poto kokota kaka bongo na ekuke nazali koka motu pasi nga lino ozali koswa nga minu nga mishu basi ya poto bazalaka bongo mpona mobali asimba ye te e mbongo na ye ezali mbongo ya famille na ye ata mobali alobi basi bazanga botosi yango nde mpe komona baavansaka te baavansaka te moto oyo atosaka moto oyo azangi botosi atako na bibilia bazali bato oyo balakamelaka mabe parce que bokonzi ya mobali euti bongo na sa mokili oyo te bokonzi ya mobali euti bongo na nzakomba ye moko papa Bobi eske ezana maloba oko koyebisa bato oyo bazolinga bakota na libala ndenge nini bakoko se préparer donc comment se préparer ya kokota na libala ezala mwasi ezala mobali mwasi ndenge mobali ndenge nini ako se préparer mentalement physiquement mwasi de même ce qui est vrai na Afrique mobali il faut se préparer kaka na kozala makasi na koluka parce que esengeli te kaka ozala na TV ozala na kiti po dokota na kati ya libala te esengeli ozala oyo comprendre que non lelo soko na ju mwasi oyo na koliesa ye na kolatisa ye na kosokipe na bana na ngai malgré ba difficulté ya place ozali mais na mboka ya poto na koyebisa mibali to mpe bandeko na ngai basi kalai ngangu kalai technique kobala ya poto ezali paradis te kobala ya poto ezali lifelo parce que yo memaki mwasi wana na poto te baboti na ye nde bamemaki na poto ntango tokokende libala bakoyebisa nini tofutaka ndako 3000 keba zala mayele na mbongo yoyebi mibali ya poto te okotisi mwana no makanisi nini e place mobali azali asi azwa baresponsabilité ya baboti na ye donc ye mpe ye na philosophie na ye anga deja parcelle wana ya ngai ye donc esengeli mpe baboti na nga ndenge nalongola bango na selembao tina gombe esengeli nazala mayele epuis baboti na ye bakosouffre ye keba basi ya poto me libala wana yokanisi ezali libala te ezali libala oyo baye kosepelisana baposa ya nzoto me mutu na mutu akogere bongo biloko na ye me nakoyebisa eloko moko mabala ndenge wana après 30 ans après 40 ans okomona basala eloko te est-ce qu'il y a moyen ya koexpliquer bango qu'est-ce qu'il faut faire mais oui na kati ya baproblème nyonso babiyano ezalaka to mpe basolution solution malamu ezali bandeko na ngai bamama oyo bokolanda ngai oyo bozali kokanisa kokota libala mateya nyonso contraire na makambo ya libala baboti na bino bakoyebisa bino bokoti mabondeli parce que yaka na bademon bokoti mabondeli bobondeli elongwa na makanisi na bino e kota mibali ezali mpe ndenge moko parce que ntango bosangani bosali force wana ekozala bolingo force wana ekozala mpe force moko spirituelle oyo komema bino na progression au cas contraire oyo bokokoka bongo
qu'on s'en sortir na eloko wana te na ko bisa bino bobala te na préféré pour ça na bino impudicité donc mobali ok mwasi na yo bimi na ye mwasi pa ki aluki mobali na ye parce que pour na ngai ko soutenir mariage ezali bongo kolongola te ya mabe ya baboti na bino ezali bongo boyoki très bien oyo papa Bobi alobi oyo azali na mato ya koyoka ayoka oyo akufela baboti conseil yango wana gratuit yoka je crois eza conseil moko ya malamu oyo papa Bobi apesi papa Bobi iloko nini ezoboma mabala oyo ezali koboma mabala ntango mwasi acomprendre ye mpe akomi na parole na kati ya ndako anakoki koloba mpe soko aboyi bongo eloko ya liboso awa na poto yebi karte na kobotola ekarte na ngai libala ndenge wana eza libala kokufa te meme bato oyo basi babali baza ndako moko ezala basali na nzambe bakosaka basali na nzambe te basali na nzambe te basali na demon bakenda koteya baparti essentiel oyo esepelisaka basi na bitonga me ntango yo ozali bongo paster ozali kokoka kovandisa mabala bato te ozali bongo mosali na nzambe na ndimi te non na sisi te wana ezali neti nazali bongo kotya bapoint okomona paster amoni mwasi oyo abala aza na alliance aye kotikela edimi atuni motuna te me mwasi wana atikeli odimi ya 500 000 $, azwa yango ndenge nini est-ce que ayebisaki vraiment mobali na ye naki kotya dimi ya 1000 $? Inga na kokondane mwasi te nazali kokondane bongo basali na nzambe pe bazali kokabola mabala bato mbongo basali na nzambe ezali biloko mibale wana nde ezali kokabola na baboti bazali kokabola mabala bato na mboka oyo ya poto surtout na poto parce que na Congo kokabwana ezalaka te oza na eloko to osalaka te baboti no mpe bazali wana soko likambo ekwei mobali na abengi noko na yo noko na biso nini mobali ya bato apesaki mbongo na ye mais awa soko mwasi abengi moboti na ye otindelaki deja ba 100 ba 200 ba 300 konse nini akopesa. D'ailleurs pour notre information mibali ebele ya poto basololaka suna ba mama bokilo te mpona nini akoyebisa lisusu kaka ezalaki oyebisi mama bokilo papa bokilo akokotela nous on a poto mama bokilo papa bokilo bakotelaka lisusu mibali ya poto te. Donc par là naza clair pour nana limbo la bandeko ba comprendre nga na bi ba pasteur mbongo na ba boti bi ba pasteur na pesi exemple simple ma moi ça libala memelo di motunité moi si wana oya memelo di otuni mobali na yete mais moi si wana es asengaki permission ya dim wana kotika dim na etonga na ndimi te de nalobi mosolo mwasi soko akomi kozwa mosolo amonaka bongo akomi likola mobali parce que awa na poto oyebi mpe mobali azwaka décision ye moko te mwasi akoki apropose eloko basololi mais ye azali na mot à dire plus que mwasi. Mais lelo en tout cas ezali mwa pasi ya misato nalobi bongo baboti na limboli wa clair bato ebele mibali ebele basola suna ba mama bokilote na papa bokilote parce que mwana na bango banda koma na poto akoma plus qu'autoritaire baboti na ye parce que soko lobi kaka akoteli mobali na yo mama bokilo kosala nini te yonde okoloba omambozo kotela ye okutaso na cha provision ndako na moko futango omoni mbala moko libala nda jo stable te donc ya monde makambo ezali kobuma mabala awa na poto mabala kongo eza nango normal. Ok, vous avez bien entendu
famille, ba pasteur, na ba bokilo, nde bazo boma libala. Mais c'est que moi aussi je peux ajouter et que la routine, l'infidélité, les mensonges, les manques de respect aussi et bomaka mabala.